Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Sangwa mawa. Sangwa mawa comme el bisoka journal lelo. Nazaki na hésitation makasi vraiment yor ça la vidéo o comédien na biso Mbali Osombo. Eza penza pasi. Na oki yango pasi en même temps la mituni ba question est-ce que Mbali Osombo abongisaki na mama na ye avant que likama o ekoma na famille na ye. Avant que pasi oyo ekomela ye, est-ce que ye na mama na ye babongisaki parce que ça sang moko ya pasi. Avant na continuer na lo makambo naza nango besoin na otela bino une série de vidéos. Na série de vidéos wana nde bo comprendre qu'est-ce qui se passe réellement. Ce qui est sûr eza sangwa mawa, eza sangwa liwa. Oyo komeli ndeko na biso Mbali Osombo. Bao ba msuba bien papa Freddy, comédien Mbali Osombo. Asala biso bolamu ebele na monde à théâtre congolais. Toza na vraiment reconnaissant. Bravo l'artiste. Mais na mois de février, toute sa famille était sur les réseaux sociaux. Un voice que lui-même donc lui-même Mbali Osombo a fait à sa propre maman qui a fouetté sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans la série de vidéos que je vais vous proposer, avant de vous annoncer le malheur qui a frappé notre comédien Mbali Osombo, la mort, je vais vous laisser d'abord suivre toutes ces vidéos-là. Na kata siraba vidéo wana bomona sa propre maman azolela na kombo na ye. Maman ngo apparemment salaki accident. Je crois ya moto le kolonae bukanaki parce que na vidéo wana zo laksa même le konen des ana pasi. Ndenge Mbali Osombo abwakisi ye abengi ndoki. Na kati ya vidéo wana kaka bana Mbali Osombo bande kwa Mbali Osombo. Par contre bande kwa Mbali Osombo bazoloba que nièce na bango ndazo panza Mbali Osombo kaza ndoki. Mais na kati ya sera vidéo wana kaka boko yoka voice ya Mbali Osombo so bela mama ne moko, je sais pas na mituni, peu importe le problème que ezalaki na famille wana, il aurait fallu Mbali Osombo tika ngote effuité et na réseaux sociaux. Bato ebele balobela sujet wana te, peut-être parce que Mbali Osombo le lois a reçu na succès. Succès comment na, quand je parle du succès, ils sont na YouTube, hein, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, na chaîne eza makasi parce que actuellement tu ebi na ba chaîne ezo pela makasi, ezara Bellevue na sila. Nkedi nana na ba chaîne na bisa ba chronique to sala kaoyo. Et l'Obama penzate. Mais na ebi ki na landa ngo epande konanga diamant noir. Diamant noir abandé ko expliquer lobi mama wana a souffra boye. Boyo quand même na kati ya vidéo on otela bino mama Mbali Osombo azoloba que ateka biloko mama wana ayebana. Eloko nini leki mba question ebele zo traverser nga. Et puis na mituni question kaka, est-ce que Mbali Osombo en dehors ya makambo nyonso eleki ye na mama na ye babongisaki? Parce que biso tout le monde ndenge désordre ezaki na réseaux sociaux na famille na ye. Ba vidéo wana nyonso na tele bino bolanda bien. Après na suka nde na oya nga na oloba na suka. Mais na oyoka mawa. Pasi. Na oki pasi. Eza pasi parce que Mbali Osombo aza comédien mo mune na mboka mbiso. Ya lokwa lelo nde bato so condamné nani yo Pakalowi. Moi na eu problème.
na place akende hôpital yake na église mwana akufi lelo bakangi ye ndoki. Lelo bakangi ye ndoki. Il aurait fallu qu'akende hôpital yake église. Mama Mbale Osomo bakangaki ye ndoki. Parce que akomi ndoki bien na malheur ekomeli Mbale Osomo. Parce que c'est un malheur bako pointer du doigt. Bino nde bosali eloko ekoma boye. Bolanda ba vidéo na otiela bino. Na ozonga pona renchérir. Bolanda. Mama malu akondi na alaka na mwana komo maliote. Kombo na ngai eboya vedete nyonso moto ya yebana nyonso alia biloko na ngai. Ngai na memela bango makema na balumu na balwalwa na ba nyonso ba kamarade ya mwana na ngai ndoki afule. Bo siko ngai na bebisa bino ngai na mwana na ngai tobebana te. Kutuma salote ya mwasi na ye adwanga enemi likolo angola mi mwasi na ye. Kalo bingola mi na boyo na salote na boyo na lingine ngola na bima mama ndo. Logala mesate. Mbongo ya lopango tata na apesa kai nga kenda te akena mwasi. Ayebaka te mena sundola kai ona kobota. Tosako nani o? Tosako mama o, o mayomenta u. Tosako. Kena na momengo na yo tikanga na mofuto. Tobandi. Kota. Tobandi. Nalobi ya papa soko ngai mama na alaka ya ndoki na motema mabe mena sa funda yo kala katata na yo ya soko ojo chateme mama kaka mama tata kaka tata mama akufa ngai na kufa te yo ndio boya ngai pe na ina programu na wote bo mleki na ngai ne mama moko tata moko alokota pe ngai na bana ndenge yale na ina ndako ne ya tata ali na poti noala alanda bano ya poti noala na lobinde mutolo kola yo baleki bana ba okufa omona na kate tata famia mama soko abengi yo ndoki oyo ile sesi oyebi oya banki oyebi na banki otojonga sima nyoso na banki otojonga sima mwasi naona komo ya nzambe na koselete na lobola ka $500 oyo nyoso yalaka na maboko na yo yelanga mbongo nanga na komi mekuwa boye ngai ndene na lea na lingi mbongo ya tata na ye o ya tata na ye akabola parti adwa ya tata apeso ya ngai na mbongo na ngai o ya kendaka na banki kwa pesa ngai mbongo balobi toko pesa mbongo o te mwasi mama ya te soto pesa ya mbongo na yo oyo sokwa ye bakanga biso aiko jwa ngai toki na banki kanga ina yeto kabwani na ga banki centrale ya kocha komanda konga jongi mbongo alingi mbongo wana bana na nyonso balia mbongo wana ya mibale mbongo oyo apesa kai mukolo bafungoli nesese mbongo bakontilaka bapesa kai mobali nanga bisakanga lele asomi lopango ngalu na kokende te na yebi mwana na alobi famille tata na ye alobi saka bango te soka benge ya paka o benge ngai wana kwa o ebisange makama mwasa noko na oya ndoki aiko kena akangi mama na biso ndoki mama na biso akoza ndoki soki mama aza ndoki masi aboma ye kala na oyebisa bino bo mama na biso akuti kosala accident awa die akomi ata akokoma te amoni ata mama te mais namona na batiktok mosusu abwaka ke mama basala accident est ce que ye amonaki mama na ye lelo oyo alinga bo mama na biso na esprit o mama nga kutu na age na nga nakoki kozala na mama biso tokoki kozala boye te mpo papa na biso noko na biso leki ya mama atiaki papa na esika bien azwa mbongo ya papa o papa pesa ye ke sombela nga esika ye na mwasi nde bakenda na mbongo wana balia yango bayebi bango moko ntongo baye kozwa mbongo ya kabila nde baye koloba ke papa ya kotala lupango na o papa yebaki ke lupango wana bonjour bandeko nyonso oyo bozolandana nga moyo Jimmy mwana artiste monene papa Mbale Osomo 5e na ye nazoka biloba lobe ezolobama na réseau sociaux fort mpona Esther so Esther soit disant donc Esther bino bovandi awa na kati ya lopango ya moto ozobenga Mbale Osomo baza na moninga na yo te botangi baklasi a mama na bino ava kufa tata mwasi na biso akufi bino nyonso tu 5 boye kovanda botangi klasi awa bokoli awa
boye kolonga basombeli bino place boki kovaa na mokono nakokuba na biso moko oyo ozoti na nsima bosali ekombo ya papa na biso Mbalusomo bato ako mokoderange biso na bareseau boye wana nani Esther koko na biso moko azaka mvutima abwakelaka papa oyo ya biso ai na biso bana ye me akoma kolinga bino mingi banoko na ye lelo akomi ndoki okokata même pas na esisi okani même pas na sara nga mpe na moninga na te nakoki kolandela boyeboyeboye mpe ekoma makambo mosusu me keba mona ya so keba lisusu na yeso keba bokaisa neti na okosa mama ya Mbalo aza mokili akufa te aza enve mwana kima ye asundola mama kaka boye mama na ye wana Mbalusomo wana obenga Mbalusomo siatangisa oti mokolo mama na bino akufaka po bino mbolia mama bino ileki nanga bino mbolia ye mokolo mama bino akufaka sitokebokenda une pa papa na bino kuna bino 5 tanga yoka ke bino bolie mama la bino leki nanga mwasi ala ndinga 13e habenga na bino kamba Mbalusomo zo benga Mbalusomo teye mtalokota kibino aye na bino ala lupangu na ye abandi kotangisa bino ba classe ti lelo komo lo ba pe bien grâce à Mbalusomo papa bino sele bino ta eloko te bref aneleki na bino asuka za awa meje pourquoi ya kimate poza bonzambe na nzoto bozela la no la ta bino na place meje bota moi la banga tsuka ye meje Esther nako bengu ya yate pour acte opposé au bangi papa te donc nako bengu ya yate moto o manquer respect o mama kuta bota yo tika ko manquer respect bangi te belo nena yebisa yo donc nena yebisa yo belo ko sali ko jamais kolimbisa yo ko jamais kolimbisa yo o manquer moto jamais ko manquer nga azaleki na bino tina ko na âge de 18 ans batikala obenga ngate nazali otanga classe mais loko sali omona molamo nzambe na sama boyoki bo senti que moi nazala bonzambe na éducation pour plus jamais koleka na ba chaîne ya koloba afinga papa pa boko mote selinga mo passe bozela bakindoki makasi obanga mokili te ka utso bakati soko zo yo ma place oza kuna ba obenga ka Mbalusomo yo obenga wana bo obenga Mbalusomo bo obenga papa et comme déjà bonjour la famille bonjour Libota ngai le Mbalusomo jobo fule njoku on a ebani presque et pour abattre bele ba ebinga j'espère que vous mambo zoleka et pas moi na leki na nga mwasi mama zolo bele ba dona permité ba kamana na ba pot partout na monde na bazo benga ngonde ngai ne na to memi problème mo boyi na mambo yo ba yebiti na likamo mais bon ba vérité yo moni nga mono na epina na sisa no mama ono se sila o histoire na ya yebiti atika pe kozala te yo monga mona bina leka po ve azala ta ko leka wate poto tika la ka misatu moko la kinela côté na bango biso tika la ka na vie donc via ça ta mamba ko leka awate abo leka tanga mona yebina na défendre no mambo nyoso na sisa mo ya mona ye avant to kenana na église na sala la de mission pour comprendre to botama 13 to tika la 3 to botama 13 to tika la 3 mbotu na bango dizwala bakenda wapi soko na sundola mama oyo ya botinga mpo nayebi batinga mpo mama na nga na mama oyo ya bino baza bandoki mama oyo ya boti bino na oyo ya nga babandoki na riva bango yango lokwa nga aza mwana nzambe na boya na nga babandoki ye mbondoli mama akendaka na eglize onga na sambelaka tokendaka na ye batanga na mama na bino na ye moko mpe ndoki ye Claudine aza nano ndumba pite ndumba ya pampamba loba na ye abima na vi na ngai na ye koyebisa yo loba na ye abima na vi na nga na stara monene loka bapiblie etali atanga te nga bapiblie nga mutakala te mama ya ndoki na ozala na bango te alors
yebisa ye bosololaka na leki na yo mpo aza leki na nga te abima na vi na nga nayebi soki ndenge nayebisi yo polele yango wana soki abimi na vi na nga te nga na ye. Bonsoir baboni nanga bonsoir. Vous êtes bien ngolo nzambe ngapi naza bien par la grâce de Dieu. Mais au beta lisolo oni kokwana bo moni mwana mwasa na pe mwasi ana pe bazongalana. Ngana to abandi kokwana za sima kokolanga. Azo beta lisolo mbaliso. Ngana libota famille moko. Sikoyo na yo répondre yo Esther. Poyo lo bambalusuma. Est-ce que papa pe ane to beta no lisolo nanzela penda so bo tambula. Balusuma kuta nanzela kando benga mbalusumbo wana. Abengo pe makango. Kige so kando ti tenti ono bo. Esther na 2026 so mabete. Non yo lo bisemno na TikTok po libende boye ko kolongwa te. Yango ne comme lo bisemno na TikTok. Benga yo ko kina yo Esther yo lo baki. Na yo kama bangunga mo baki ke yo tombo la famille yo no linga okuzali kolo koleka. Oh. Batyo muto atrango kana ndenga butu na ndenga moite. Baonga lisoka na butu. Uza re non kana butu na moite mabete. Na koki kamba on tester. Na lobaki na ba voice, na lobaki na kubombelongi na koko supporter kamba on tester mbalo somo wapi. Boya bota banebele. Boya bote belé, il se lepe na okaka yoko beta lisolo lo pang. Teseli. Ona okyo mabe. Yeseli yo bi muta saka muta, yeseli yo pe no ndime stera lo babuzo ba pona papa. Papa wa banda opeso na kaleson. Ne lamba, ne kolia. Mais na regretter. A regretter ma casse. Na regretter ma casse, na regretter vraiment. Yeseli soko permettre Esther na moni na bouton eza matata, makamona moni na butu boko ka soute. Pourquoi qu'elle se comme on a bouté. Mais ça problème t'es papa yane. On y mbalo somana aka sundula sundole penda o yati. O yati. Oko bimbelo somate kal pon boye yebi ke mbalo mbon le pon on pon izana o ya yete. Bien so boye beza bon. Est-ce que on bimisa lukuta poani? Yango beta isoya lukuta pona mbalo sombo lo benga kama kangu non papa olinga. Chien. C'était usé à aventure. Non, on a quand même pas visiter des secondes pour na coconut. Asa coconut. N'est-ce pas ça kinga et pas nga. Nga na se boire des séances parce que balongo libende. En plus na zo epe na ndak nanga. Na romolier ça est non milisa. Au vivre qui to kondenga na zabu. Yo besoin charge wana. E boya ndima ki kovana na kan asibira ngoye moko. Avana na kan. Muta benga ki na ndako mon azaki te papa pe ayeko bimise te. Nga pelande na vandi weste nga no to andenge moko. Na zui courage au télé mena finga mbalusumo yo télé mena ko kango tester na moni bondoki ngo butu eza matata na moni yaya. Pour ça la ngonde nini pour zui courage yo tema na boso chepe na miniature. Mokilie yo moni bio mbozo la sabatuke. Mbato za makasi ya kokoka kosunga bat na vite bino. Ozape na ingra Esther. Nzamba kosunga yo, nzamba kolimbisa ote na likambo yo sale. Coucou babone na nga boza bien nga pe naza bien na ngolo nzambe. Wazo bati. Na ina lobela travers ya koko na biso ona tina sima na mama wa boti papa na ngai. Na lobela travers pesu ya fi o bomona na sima na Esther. A benga tata biso nuku propre. Bavai tata biso ndako moko bameli balie tata biso azalaki ndoki te azalaki mpe motema mabe te. Comment expliquer koko na olakisa bino aboti papa biso koyina mama na ye ndeti na sansi ndeti na likambo ye mwana oyo aleki na TikTok aemilie tata biso aloba buzoba na komba tata biso tandis que tata biso aza motu monene na ye bana ye aleki na TikTok mpo aluka babone bamatisa ye to koma Esther Lucas solution ba vie na bino boke ba prière ba yebisa bino ba boleka na ba délivrance ba yebisa bino ba vie na bino. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Esther, exauce vos finga wana. Exauce vos finga na WhatsApp. Exauce vos finga.
air wazard. Exaucé air wana sa neige bébé. Exaucé air wana sa neige, ana sa clim. Ana sa drap. A fini ki drap. Esther, yo télé mo laxi nzoto. Nzoto on anda kama nzanza bébé. O télé mo laxi nzoto fio yo zua. Kananda kama nzanza bébé. Nanda kwa manzanza ma chérie. O ça la vidéo zo toka so ali peke zo bimo ti na sima écran. Yo fio zuaka. Nanda kwa manzanza ndo zo ça la vidéo zo finga exaucer muto ana poto ero na neige. Ti tata kombo akomelo na neige ko ya. Wakizengi wazoba tekindoki comme ça kizengi. En tout cas je le confirme que kindoki pense comme ça kizengi. Po wapenza ndoki ya ndenga solo. Yo zo fika exaucer pongolof. Ki pongolof na comme ça yot. Yo to comme ça exaucer pongolof. Yo ka tek makambono so sala na boka saka yeba na te. Yo na koko no ba comme ça exaucer pongolof. Exaucer botama bien. Exaucer botama bien. Yo na koko no ba comme ça exaucer pongolof. Ko ba zo makolo exaucer ba pesa yo ololo oningisa sima ndengo lingisi wana. Koko no zo makolo exaucer pesa yo. A pesa ngo yo na butu. Bino ngo bo comme ça meje ka pongolo. Ongo finga pe ka meje pongolo ka ndengo finga exaucer. Nanya ngwa bite ke na libala meje a meja bala na plâtre. Pona koko no na yo. Nani habité que meja bala na plâtre. Mukola libala meje bobeta e flèche à butu. Nga moko témoin. Bobeta meje flèche à butu. Meja bala na plâtre na habité. Nana habité que meja bala na plâtre. Eh ma chérie. Oni kindoki makas bolongo na kindoki na butu bomona na butu bo esibite meja teleme libino. Nzambe balembo nyazo musamno na poisa bomoni na bute simbe sute botindi leki na bino kecha na moi aya ko sopelo ko na porte le pont pour meja nyata kufa leki na bina bela liboma wana lobela ngote ke Esther wana lobela ngote leki no ero o lobela koko kutu ya koko sa comme koko te ke koko tamsa ko kufa ne koko sa comme koko ko leki na yo zo lobela yete leki no za liboma ke loko luka leki na yo za liboma bela liboma luka leki no te bébé yo fi ozwaka fi atai fi apembe leki no liboma na balabala na fulu yo zo lobela koko leki no tata moko mama moko leki no tata moko mama moko na fulu zo loko tazolia biloko fulu yo bana ndaka manzanza o sela koko no video sela leki no te obo pesa ki kisa ki ko sopa na ko ne pas meje pour meja kufa yaya boloba no so boloba na noko na bino mbalo sombo bokota meje te bokota exaucer te po bo yebi pe fanya meje bien bo yebi fanya meje ki ndo ki bino esuka entre bino et comme pas meje te yo tele mo finga meje yo tele mo finga exaucer te Esther. En tout cas, Internet est un monopole. Internet est un monopole à Koloba. Esther, tout le monde a solo. Lidobi de yote. Mutozo finga lidobi wa nazawapi. Mutozo finga lidobi azapi. Yusko so bata bate bazui photo exaucer bate ya bate. Nani lidobi li sibi li bweke nde yote. O li sibi li bweke nde yo. Fia lidobi nde yo. Malgré ça qui dobi on ko sa bien te po o fana kanda kama nzanza bébé. Malgré ça qui dobi on li sibi li bweke. O fana ndo kama nzanza. Oko sila ngalo koma ngai. Exaucer erolia frites na makemba. Na salade. Na tongo ba amili petit déj. Exaucer ero petit déj. Toi tu manges quoi? À cette heure là tu manges quoi bébé? Eh fianzala oyo fianzala Esther kokoma na niveau te kokomisa biso na niveau oyo yebi tokoma te kokomisa biso na niveau na te niveau oyo yebi na kokoma te po kindokino eza mukie libende ta lokola koko no wana oyebi ta se uta muto asalaka o atuta koko na bino akenda api tina ba prière balakisa ye ke
mama no tuti aza misala mabe akoti so bokauki este bonika ndio soto loba mutu atuta koko na bino na aza famille ya mejete aza famille ya Mbalosombo te mutu atuti koko na bino na nzela azui soin na ye na église bayebisi ye mama no tuti ozo soin na ye akokoti so bokauki asundola ye te asundola ye mutu atuti asundoli pour l'église professeur binesi akoko mama na azoko so bokauki Esther on a teko koma nzita mbasuka mbala na suka. Coucou mes abonnés, j'espère que vous allez bien, bien par la grâce de Dieu. Esther yo finga tata na ngate. Esther o finga tata na ngate. O finga tata na ngate. Ni finga tata bino za wapi. Baloso banzo bino charge lelo te. Ni finga boke luka tata na bino asundola bino kuna bo finga Nande bolia mama na bino. Oyoka kindoki oza na ngwa mukie. Eza mukie Esther. Mukie. Oh. Tashege ndumbo toma o luka solution ko boke na famille tata binot boke na famille tata bino tata biso sesi bino mingi koti pa mama bino bomone bokoti bobimi na ndako Mbalosombo bokei sike komi nini yo lekese na TikTok te na minyeti o baby sa réputation tata na ngai Esther banga wapi ndumbango ya kapela wapi ye ndumbango ya kapela yo Esther tala ndumba ya erema telema na balabala mwana zanga identité ova na ndako bien te osaba video na ndako bien te o telema o finga exaucé yo Esther yo ko finga exaucé yo Esther ko finga exaucé yo o vivre na bilamba exaucé atika ya olata te apesu yango café nango sala kindumba na kapela yo lelo yo finga exaucé yo lo finga meje yo meja bokoli na kata ndaku na ye yo Esther yo te Esther ya ndoki no tike na église na selemba ndoki munene o momo sa taratati ndio ne ndoki yo Esther ndoki keba na exaucé keba na meje mono kebisa yo na kebisi yo penza yo ko bike to beta na piken ngono zela to beta na ngano piken ngana vanda na yo linde ko exaucé za na yolo ngawana na oluka yo wenga na oluka na so ke na oluka yo yaka kapela yaka eren loba yike na ngabalala keba na yo Esther salita mwana nyama solo poli mwana ndoki koko na loka etina kindoki yo ebo ko bose kindoki na lelo na chokote na 2024 keba na yo na zo ebiso Esther keba na ona kebisi yo pour l'exaucer et zo finga likolo wana to soko l'exaucer bilamba po kabele lamba exaucer fingi lo ta moi ça li soko tonda exaucer ko comparer exaucer na yo et ça ki toko tala li soko pe moi tala ni na lula leki na ngana tala li soko yo lo fingi exaucer ni ya masalita mwana kali ke bola luka na kan non je vais na kan boya kapela na luka. Bonjour la famille na lobana moi pour na bino bato bozo komaka na commentaire mama azaka ka mama soki bama boto na mokili donc yende pe mutaza na droit boma na mokili donc soki yebta bota ke na mokili ka yemta za pe na droit lungulo na mokili bino zaka ba commentaire ba sale commentaire na bino mama azaka ka mama so totali bina ba famille na bino ta musu bino ne bozana boyeba ta ba bisika ba mama bino bazaka te bozaka mama azaka ka mama so donc so mama lo kwa bota kinga yebe mutaza droit lungu na mokili kuna ndima apo aza mama ya na pesi famille tumba raison na pesi famille tumba raison famille tumba na pesi bango raison soki mama bota ko na mokili yeka te mutana droit longolo na mokili donc so mama dinga bomanga na se laisser faire po yemta bota kinga po mama azaka ka mama slogan na bino obozo na TikTok slogan za ba slogan TikTok to yebi bino ba slogan TikTok mama azaka ka mama
En tout cas, na pesi famille tomba raison. Aux maman toxique ya mabe. Maman o alingi le kwa botenga na mokili. Le kwa lingi bonheur na ngate. Alingi na zuate. Alingi na vivre selon ndenge ya lingi. Donc na se laisser faire. Oh maman zakaka mama. Bandoki. Bandoki. Bino ne ba famille na bino hein. Bo se laisser faire. Bo suka kande bo suka wana. Yango bozo kwa avancer te. Bozo kwa avancer te bozo rompre kaka. Tout autour, bozo baluka kaka bisika moko. Pour la slogan, nous besoin de TikTok maman zakaka mama. Nazwa ki soin nanga ya kotiela bino vraiment toutes les parties possibles. Oboyeba les tenants et les aboutissants. Il y a le kambo est précédé du roi. Parce que bon mon aka mutu akufi boye. Nga moko la mois de février. Quand on a talaki vidéo ya maman wana, je m'étais dit que maman wana za iso na longue vie. Natal nabi maman o azali sous na longue vie. Maman atikali na ba jour moké. Mais je me suis posé la question, ata maman wana zandoki ndenge tout le monde dit oya koseli o wa koseli o mata pona âge na ye mbali osombo akoki ko continuer kozwa soin ya maman na te ti liwa na ye ndenge ekomi boye. Comme ça nzamba yamba molimo na ye makala moto ezala na mutu na ye moko ata opesa mbongo directement na maman ngo te kolekisa ngo ata na bandeko. De deux, je me suis posé la question, est-ce que bafandaki babongisaki na maman na ye avant que liwa ezwa ye? Parce que alobi que na vidéo na bolandi que il abandonna ye complètement. Abandonna ye complètement. 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 Est-ce que bazwa kitan ya kobongisa avant que maman wana kende? Ezana bato ebele hein. Barolinga maman na ya kola ta na âge wana. Poso otali mbali osomba wa mokolo. Mbali osomba koza pe na bakoko. Mais maman na azalaki hein. Il avait encore sa maman hein. Oui, hein, sa maman pouvait parler hein. Na condamné moi si mbali osombo te. Parce que naebi vraiment te loni les cas qui concrètement bon comme la nouvelle ko boit ki sa maman na bango. Mais nga na mitie na kao que maman wana taza kindoki. Ataza na kindoki na ye. Falaki botika ye na kindoki na ye akufa na kindoki ne me elata bino na mutu te. Ekangama bino te ndenge ekangama bino boye parce que maman no akufi soki babongisaki na mbali osombo na okumisa nzambe. Mais si babongisa na mbali osombo te mbali osombo atika ye na malédiction. Mais pour nani Bible lobi honore ton père et ta mère. Lelo batebele ba ofuta ba masomo o ba yebi mituna makolo te à cause ya berere ba parents na bango basalaki. Peut-être mbali osombo ko échapper ye po akola c'est déjà vie na ye. Mais bana mbali osombo bana mbali osombo. Parce que maman wana tia kinde ko subir humiliation ya ndenge wana na réseaux sociaux. Abanga caméra te asa la vidéo atibatia na réseaux sociaux. Na âge na ye. C'est que quelque part azaki pa na douleur makasi. Ya makambo mwana abimisi na libumu na ye ezokoma. Mais quelque part koyoka ke bande kwamba losumu bazoloba que nièce wana même ceux qui ndumba zo finga eza leki na ye. En tout cas je sais pas trop, j'aime pas trop mais na kota likambo ya famille bato. Mais ceux qui commettent dans les réseaux sociaux, c'était et même déjà dans le cadre familial. Il y a qui dans les réseaux sociaux. Les cambuso qui est déjà dans les réseaux sociaux et comme il y a batunion so. Et comme il y a batunion, c'est sous stekio éthique à la famille non, éthique à la famille té. Comme il y a batunion so. Donc on a droit de parler de ces sujets-là, comme ça vient sur les réseaux sociaux, personne ne peut nous interdire d'en parler.
Personne ne peut nous interdire d'en parler d'un sujet qui est venu sur les réseaux sociaux parce que Mbalo Sombo aza suffisamment mature. Asa mukolo makasi, asa jeune fille, pardon, jeune garçon, a mukolo, il pouvait gérer cette histoire-là dans la famille. Parce qu'il y a parmi les Makambo, il y a Ibanda Kala. De deux, Ningna Lobela ba pasteur. Soki mboka wana Congo, eza ndenge eza wana quelque part. Bino ba pasteur. Vous appelez parmi ba cause Congo ezo bongate. Comment se fait-il que yo pasteur okende ko kabola famille ya batu? Mon peuple périt faute de connaissances. Naokote la pasteur Marcelo, une fois moi-même, j'ai suivi le pasteur Marcelo qui disait que même si ton père ou ta mère, les deux sont des sorciers, continue à prendre soin d'eux jusqu'à ce que le Seigneur va les appeler Makala ya moto na moto na bango parce que la Bible nous recommande d'honorer. Honorer. Kindoki apparaît et talioté. Toi honore pour éviter la malédiction. Parce que Eza c'est le commandement avec une promesse de longévité. Tala, je vous dis, Liwo ezalaka physique. Mais quand tu fais toutes choses dans ta vie qui ne marchent pas, ça ne marche pas. Et koti moulili, vinezo simbate. Qu'est-ce qui prouve que mbalo somboana makambo nyoso mona na eza nzambe muto imposer yango pona peut-être makambo nde kusala mama na ye. Nana yebi. Muto yebi te. Mais pasteur tombo kaka ba expliquer likambo boye maboko mama na bino pa azandoki. Directement botage. Po anini po azam mukolo. Ki mukolo na Congo eza synonyme kindoki. Donde tonde na zabo na kokola te. Fulatika la toujours jeune belle très kitoko bonde na zo nginga boye na zaka boye. So na comme moi 70 à 80 ans boye na comme maman kondoki. Donc na Congo Koko les a égal ya kindoki. Quand je suis jeune comme ça na kindoki te. Ceux qui na comme mondoki. Ça c'est l'image que nos pasteurs ont donné au peuple congolais que le vieillissement c'est la sorcellerie. Heureusement, je suis en train d'apprécier Joël Francis Tatou, qui honore toujours sa mère. Je suis en train d'apprécier le pasteur Marcelo, qui honore toujours sa mère, par conséquent, à ça exemple. Mais aussi, il y a aussi certains pasteurs. Lui, il protège sa famille, ses parents, mais il conseille aux autres de délaisser leurs parents. Ils sont pleins là-bas au Congo, les pasteurs. Mbalo Sombo, est-ce que bongisa kina mama na yo? Ozwa kita yanko bongisa na mama na yo. Soko bongisa ki malam. Soko bongisa kite. Eloko nini créer na vie na yo, na vie ya bana na yo. Eloko nini créer. Nazo sambela nzambe ke ezala ki bobongisa ki. Pose bobongisa kite. Na omona ndenge milinga. À moins que Nzambe na miséricorde nae. Tu ne peux pas qualifier ta mère d'une sorcière à cause de ma pensée. À moins que ceux qui n'ont pas mona ki ta maman wana te. Ceux qui na mona ki ta maman wana te yemo kwa zoloba te. Na lingaki na loba o. Eza lokuta. Mais maman wana nga mona moni ya zoloba. Elle parle dans la caméra comme ça, elle regarde. Aujourd'hui, elle n'est plus. Aujourd'hui, elle n'est plus. Tout le monde a sœur Eunice Maniang andenge aole la maman na abi de lombo otulele na sac. Mbalo Sombo. Oh sali soni moko je ne sais quoi. Parce que la maman là elle a souffert. Na kindoki na e to le bango ata bongo. Na kindoki na a souffert azo le sabino. Non, vous êtes des ingrats. Voilà pourquoi on dit toujours que les enfants sont des plus ingrats. Le plus ingrat de ces mondes, ce sont les enfants. C'est rare de voir les enfants reconnaissants.
Et yo mwasi ya Mbala Osombo. Soki mama nazalaki mama na yo. Olinga ko traiter ndenge bo traiter bongo. Parce que olinga basalo te ko sa muninga ta. Soki mama wana zaye mama na yo. Olinga ko traiter ndenge bo traiter mama wana. Ça c'est ma question les questions na kanga pa na kongi pa mine. Surtout il y a des gens il y a d'autres sacrifices on ne peut même pas faire. Parce que quand tout le monde moi na Mbala Osombo. Oh niesi, il y a papa na biso. Ah tambisa song na papa na biso kazando. Quand tout le monde maman lobi le contraire. Balance. Tomeka ko balancer. Non. Pasi makasi na soni. Tu obongisa quitter mon frère. Makala moto. Na moto na yo. Ya monde ezaki message na biso. Na pourquoi? Te mananga. Seigneur. Pema na kimia maman. Au souffrir makasi. Na olinga vraiment. Ils allaient vraiment vrai que Obongisaki. Sinon, ça passe. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bisous, bisous. Bye. Nela NG officiel. Nela NG. Écoute, like et abonne-toi à Nela NG officiel sur YouTube. Nela NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nela NG te dit toutes les vérités.